Bande ko balandi émission na biso bino be bolingaka Kilongo TV bo vota rabi mavinga na premier tour mbote et ça que c'est autant to kutana na bino tant to solo laka tant bo benga surtout pour na ko encourager biso ça to zolanda rabi émission kitoko ça la moi bien lelo tout l'équipe to beteli solo liwe ya mamale emeka isanga oya kufa ki bobi joueur oyo mingi bazo reconnaître na Coupe d'Afrique zena Burkina Faso to bima 3e na nzembo pepe kala yembaka na juna mbafu Jean Mukula azibale apesi mamale akati centre mutu ya fiche to gagner Burkina Faso boze basusu kuma 4-4 to récupérer na ba penalty to gagner bango yango tozolela mamale bana lemba baleli bana RDC baleli ba sportif nyoso baleli lelo tozosola na matampi vumile gardien Léopard Boyebie Matampi a sa témoignage par rapport à Mamale azaki moko ya bato ba pesaka ba jeune goût ya obeta bale à l'époque ndenge na portrait to sala kiawa babi na maya sachet bakoma ko benga Mamale pesanga Mamale 50 francs bikedi ndeza boche na mai bokalingi bakoma ko benga Mamale. Ouais, mona mutasomi mamale na ye azolia na nguba nzela okene stade makolo mais ça lepso pasi mamale abeti bale asepeli sibiso mamale ameko beta mabale belé et ça neti bato bazo beta bale neto négliger ba na mboka na biso na lobaki en dernièrement ni comme joueur abeti bosepeli ne metant atiki bale après carrière ne a bale akomi loko malheureux moko boye loko la mutumo azo souffrir mutumo azomona pasi akomi kolela est-ce que zo sala bien te zo sala pasi si on a joué vraiment zéro beta balle bozo sepela na ye na tuna ki on a bi est-ce que yo kolinga mwana yo abeta balle na RDC ata botama na poto botama wapi abeta balle na Léopard na RDC kolinga to olinga te boya no lapso ata ba commentaire mingi ba bi papa ngana osepela te mwana ngabeta balle na mboka yango ba o ba adoptaka nationalité mususu lokwa ba makelele Claude Makelele senti carrière ke mulai azi ba coupe abeti ba coupe du monde no ya biso mo passe le loto soleil na matampi vumile na kosepela to landa na lisolo to soleil na matampi asale moi témoignage pour na mamale boyi matampi aza gardien Léopard to landi bon to zonga to ko baso na biso Emeka Esanga Mamale, ancien international congolais, na Léopard, ya République démocratique du Congo, Aouti Koti Kabiso, Mokolo, ya lelo jeudi 25 juin 2020, na hôpital ya Saint-Joseph, ya limité suite, ya maladie moko, ya tango mokuse. Et ok, Sangwaliwa, ya Emeka Mamale? Oui, c'était hier. Nous avons un message dans le téléphone, vraiment, ça est passé. Et puis, nous avons profité de présenter mes condoléances à la famille. Et puis, nous avons fait Pesaka, et ça est vraiment passé. La disparition, il y a eu Mamale. Et moi, tout le monde trop juste dans l'emba, tant que ça entraînement la Renaissance. Si vous écoutez un Bosekaka, Bosepeli, Bosololi, dans les bons. Et puis, dernièrement, vous écoutez un Shark, dans l'équipe Mobadoro, entraînement. Chaque fois que mon petit naïe a yakat sololi ou ya partager to partager ou ya remela muke to meli donc vraiment ça se passe mais nzambe na pesa ina zwaka que son âme repose en paix il a dit que to rozala wana pour na to assister et puis to présence na biso pour la famille pesa bien Vumile matampi et ça moi pas si to mego ça moi analyse lecture ni yo sali par rapport à carrière professionnelle il y a bino joueur ba footballeur surtout tous mona ki mingi bazo beta mais suka na bango et ça moi pas si mingi tam sous moi difficulté zo kota c'est comme si politique moko côté sport ya Holandela après carrière ba joueur ils a été tout mona liwa papa ndaya et puis moi ba joueur rebelle pour ne pas citer. Bon, problème c'est que nous bisous nous allons maïler avant nous et comme l'état tout gouvernement tout ministère sport là là-bas jouer au basala basala pe makamabe na mboka na bisous nous tous allons maïler tant tous joie que ba tous joie nini tout ça l'économie pour que lobby ce que dans la fin carrière à terre olia ils ont raté ata ya revivre yomo kobo ezala raté
atanga kozela au gouvernement kosalela yo na malamu oyo osalela mboka mais yo monano il faut koyeba kosala na économie yango wana oyo biso baleki tozoya tolinga vraiment mingi tozala mayele wana parce que totala bavie na biso ndenge baleka te basilisi et puis kosisaka ye na bango tomona ndenge makambo nyonso ezoleka donc biso soki tolingi berere wana te na mokie ya mingi tokozwa toluka tosorganize pour que lobby ezala ata ya kolia ezanga te atanda kozelaka soki leta akobongisa nini to azoluka akanisa nini mpona bino baobosani na mboka donc voilà obangisa bandeko mosusu bakomota mwana abeta bale na RDC amona on dirait avenir amona ekomi sombre te batika bango bana eza don mpe eza ambition ya mutu na mutu aza na discipline personnelle na ye ezaka koyeba kotambola na babiso oyo bapetio tozoya sikoyo oyo toza na monde wana toyebaka kotambola discipline personnelle et puis koyeba kozala na économie donc c'est tout oyo eza base ya makambo nyonso wana kozala na économie koyeba nini ongo osala et puis discipline personnelle englobe nyonso donc la discipline personnelle yemo oyebi ndenge otambola et je pense pas que tokokoya susu na ma berere oyo autant mosusu ezoleka oyo leka mpe oyo ezosalama match ezalaki 0-0 baolandaka esui siko nga nazoyema poto maintenant osive esui bayiba yango te mais ezali nga nazopangosa motoki siko deuxième mi-temps obike basala tu bakopere na basoda oyo bazalaka pembe na poto donc soda atiki mpe namona nga naosive action atiki mpe na bayibi nga esui oyoke ta bayibi esui etombake moins de 5 minutes batie biso débit c'est que esui eza ya makambo yango wana siko bato baconfirma ke o te esui maintenant on elenga esui eza nango esui mais esui na ngai omoni montoki mosusu basoi mpo gaikanga soki okangi na esui osimi boye etiaka mpe na mene makasi yomona ye mongo na poto basui ezalaka mais sikoyo ngai etomba na match wana na bazoinga bayibi ngai esui ntango bayibi esui 5 minutes topola 2 jours de baconfirme mbamo ke esui wana eza ya makambo bavie no batokala bamayala baleka baza na esui te les premiers nini mutu aza na ba stratégie na ye ngana yaka na ngana esui tout comme ndenge bagardia poto bazaka na esui ndenge kaba bakaka ya matampi mwa propre ala na bakizamba ligne wana on okende on ngana ngana esui sans côté propriété vraiment za propre mais esui esui dans le côté match so mo ape ba te match bona ya mbasa esui na mesena mo pango za mo passe donc faut la za kana esui attends motam ba yiba ke esui wana ba tio ba biosuka indeni te bayembi oyika na bamboka kuna bayemba na monoko mo bazoyemba na yebi te donc mpona bango kaka esui donc chaque fois tolobeta neti renaissance tonobeta su kuna balolandaka esui mais tout otika esui otika wana pale okebetaka bongo mais napangosaka motoki napangosaka me na gant donc eza yango mo te esui wana donc eza yango ça n'a rien à voir na biso mobali merci beaucoup. Emeka Esanga Mamale, ancien international congolais, na Léopard, ya République démocratique du Congo, Aouti Koti Kabiso, Mokolo, ya lelo jeudi 25 juin 2020, na hôpital ya Saint-Joseph, ya limité suite, ya maladie moko, ya tango mokuse. Voilà, merci. Koko Dema, wanezaki ma tampi vous moulena de la foi TV to sola kinae, ameko sa témoignage pour na Mamale, et puis alobi pour na carrière après carrière footballistique pour na joueur na biso ndenge ezokomaka tozama mayele toyeba ko économiser toyeba ko gérer après carrière makambo ezocontinue la vie continue bale babetaka wana ba 16 ans 17 ans moi 27 ans komi okata déjà siko 35 ezozela 40 ezozela yokobeta kaka okobeta su bale te mais okovivre ndenge nini American Pang yakoma na coach ba gardien grand goal boyebi American Pang mais mama laza mutu oyo tomona élément na na TV mama laza loba wana Afrique du Sud je crois na bo santé alors ba bale mukie pardon mbongo mukie bale mukie opesi mbongo mingi abezi pe bale mingi mais mingi bazolela mama on dirait akufi na mwa ba difficulté azanga ki vraiment misolo to ebite ça par rapport kaka ya ba négligence na yemo personnel po ya yebe déjà d'âge wana mbongo mukie bale mukie. Non, c'est pas tout là sous élément où Koko Dema a proposé ce quoi c'est Pelissa Fiston Bassin de FB International et c'est Pelissa Arsène Modabi Angèle Kinkela et c'est Pelissa Bino bon c'est pas na vidéo mama ale lisi batu mama ale pesi batu pasi pinzoli na misto zoli la mama ale tout là élément où a proposé biso
Esanga Mamale, ancien international congolais, na Léopard ya République démocratique du Congo, Aouti Koti Kabiso, Mokolo ya lelo jeudi 25 juin 2020, na hôpital ya Saint-Joseph ya Limete suite ya maladie moko ya tango mokuse. Emeka Mamale asepelisa ba congolais na façon na ye ya kobeta bale na style de jeu na ye toujours ya ba feinte, ba pose pe babi azalaki kotia ezalaki kitoko makasi na ndenge ya kosakana te. Mamale abotama le 21 octobre 1977 âge ya bale pe période ya carrière na ye professionnel eza de 1995 ti ba 2001 nde Mamale azalaki nanu kobeta bale. Na 1995 ti na 96 abandaki kobeta na DSMP Imana, akendaka pe na Corée Royale, Charleroi na Belgique, Kaizer Chiefs na Afrique du Sud, Lokeren na Belgique, 1er d'agosto ya Angola, AC Cabinda ya Angola, tout capable Lima ya Matadi, pe aki kozonga na Derrick Club Motema Pembe. Ba Congolais bakobosa na te na CAN ya 1998 na Burkina Faso, ba exploit oyo Mamale asala. Ti même Bikedi oyo ekomaki koliamwa na Kinshasa, bakomaki kobenga yango Mamale. Au pire, pema ya sachet Mamale. Ba musicien bazwaki kombo ya Mamale, ba chauffeur kutu koloba te ti lelo misusu babengaka bango kaka ba Mamale. Lisusu ba Congolais bakobosa na te maloba na ye ya mbongo muke bale muke. Adie Zorino, Yazo, Emeka, Esanga, Mamale. Voilà, merci. Je pense que Bolandi, Emeka, Esanga, Mamale, bazo benga ya Zorino. Mingi ba Yazo, Mamale akeyi, Mamale atiki biso, Jogo, Kulu Yazo lela, tomeko benga ba joueur msu bazo lela na ndenga kosakana te passe. Mamale akoma bomba imajo kokode maola kisabiso siko nde na olo babu imajo bo muna na Mamale na dudu supu mutatinde lingango abi vena biso ya lemba rabi vena biso ya lemba Mamale atiki biso Mamale awei pasi mingi na mutema. Je pense que bomoni tokozoma bande ko bando témoigner ba joueur ebele bando lo bapona Mamale. Merci et pas ya Gauthier Kele mwana mami, merci Bogo Sanderson chiffre 9. Merci beaucoup, ya Blaise Luzolo. Trésor Tingi, merci Panayo. Merci ingénieur Vodi. Merci Coco Dema Zasimabili. Babi Coco Dema de tous les temps, de tous les jours, les meilleurs de Paris. Mikolo Coco Dema des fois, les meilleurs de partout. Il y a Beta Kanaba à Paris, mais Azan Kinshasa, Coco Dema les meilleurs de partout. Mikolo to aussi la cérémonie de reportage, moi l'isolo à Mamale Beta na DSMP na des rings. Imana Mamale abe ayaka ko sa carrière na Elima mais ayo zonga Imana azali quand même na staff Mamale boyebi na DG Nzungu Mamale atiki biso passe mingi na mutema. Je pense que to beta sur akenda beta ba Afrique du Sud beta pe na Belgique beta ba club mo ebele mais carrière ya joueur na biso Mamale soki ndengwana. Merci Koko Dema, merci na bino nyonso tokutani mbasima. Programme ya Bobsek ya Mamale ne bimite. Soki bimite opesa bino yango po tolela Mamale Bobsek ne le kama malam. Je sais que bataka mbongo so muto akufi. Bogo Sanderson aza bazo négliger. So akufi ya Bogo Sanderson mona ba 50,000 ekomi ko ya ba 20. Bo pesa etango aza vivant na lobaka ngo. Eko sale moi bien. Tokute mbasima numéro ya Sika Kilongo TV. Omona.
tika blo na agence. Il faut tala nangu comment y agence là va. Comment ça ni? Comment ça ni? Yo lobi comment na oni? Ntima mpasi. Ntima mpasi wana na Kikongo ti. Na lingala ntima mpasi la ntima motema mpasi. Ah! Oh. Dans agence na unde motema mpasi. Motema mpasi. Dans agence moi ben c'est la tension, et ben c'est le motema, ba cardiaque, tika na mabanga. Arabi. C'est na mabanga. Quand tu ça va beaucoup pardon. Agence na ntima mpasi bon na motema mpasi. Motema mpasi. Ah, nzambe na ngai. Combien de mois? 9 mois. 9 mois. Je pas moi ça deuxième. 6 mois na bonne million bayete. Comment ça va? Bon, batini blo oneti pour na ba fête na décembre. Allez, bana ba ona tamoka. Ba ona tamoka na vacances. Ba ona na vacances en septembre. Na vacances en septembre. Ntima mpasi. Ça tombe bien. Au moins dans côté A. Maringa septembre. Agence ezalaka. Pourquoi agence? Ndenge nga na yaka na bakoli na ndako nazwa place mosusu te awa na FB International Business agence assure FB International Business nazoyebisa eloko ekobunga te nyonso ekoma 1 mois ya pamba. Allô? Papa Justin Mouli. Papa Justin Mouli. Papa Justin Mouli. Oh bika na bibisi bituma na agence wana na pantu limoko nisu. Na pantu limoko nisu kuna. Siba singa na kimeli. Nzoka ba agence eza wana kuti rabi. Radio de bitoko na FB Business. Et pas bisto basende. Aona bitoko tozana yawa. Maringa septembre. Maringa septembre là j'explique. Allô? Papa Justin Mouli. Papa Justin Mouli. Maringa septembre. FB International. Na Kasavubu, na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. Kuna tina kabilo combien de mois? C'est n'importe quoi. C'est na Bundi. Abundi, na téléphone ebuki kuna. Na téléphone na Bundi. Na téléphone na Bundi. Nazo pesa numéro. Nazo pesa numéro. Abina pesa numéro ko abenga mbala moko batindelo bilo. Comment j'étais nini? On va que ça trop criticité quand il faut là là, qui est de quoi? Combien de mois? 1 mois. Ah, na FB International Business Bleu et Bungate. On va pas voiture bazana. Na moni. Leader. Biloko no ekoki. Ekoki misate koki. Ah? Misate no se koki nango déjà. Banga sili. Omoni ke ça peut pas ba mama banga te hein. Ya mabanga ta bena kinya. TV na ba o ça va déjà. FB Business International. Boa mystique ya. Depuis na bota mbali boso na so koli na agence. Mbali boso ba agence na kenda baga na baga. Baga na baga. Mogu na toboleli. Merci Seigneur, Seigneur merci. Pour le sambo na nzambe na merci pour le botikana na te. Yahweh merci. Awa na FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Kolo na ngai obondisaka mitema ya bana bitike bakufela babotio ozongisaka esengo na mitema na bango yango esengwa libota kolo na ngai okamolaka mabota oyo bazolela lelo oyaka kota osambezoli na bango yango esengwa mitema Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe
nzamba kosaka te yawe mwana na moto te yawe